bokotia nga vidéo ya 50 ça bokotia yango parce que biso toka bato preuve si biso toka te to lobaka te biso to ba golo to ba petro na ba goloa ba petro na ba petro na ba manga ngala ba petro wana nyonso ba le boga de la presse petit mo utane mboka mbujima na ye a checho rebele amo kitike fali ba petro le roi ba petro le roi ba nani ba goloa nani petro mukuse o mukuse goloa nani petit mot avant na ba kalam kune belé aye o komisa leader ana succès te album fouté pour vos actualité faut critiquer fali pour oh non album Dynasty Isabelle est bien Isabelle na ba plateforme nyo sur ba streaming na ba Spotify o ça dit eza na vente makasi na ba mais na minutes oyo na internet c'est le reteka malro lipa mo mais ate parce que lipa mo me peut bisa album nango na nenga pena mabete soki yo mo ozomikumisaki yo te soki mpena yo moko omikumisiki yo te okomi koanvie kokumisa bato oyo okuba respectaka nde aigle parce que na ndenge normal yo oyebi yango ke bcbg ekufa jibaka na succès te nalobi boye soki ba evre papa chéri na banzembo bato bayebi ya lelo so tobengi bato batelemia baoyemba baozalaka na 5 nzembo yebisanga siko na lelo yango naloba no moye biso tocomprendre ndeti bawario bafanatique oyo balingaka bonne musique ya congo bayebi déjà ke bacomprendre ke toanomona ave na biso kofe midaki jaloux ve na biso kosalaka jaloux te oh fait le roi de la forêt jaloux nous connaît le roi de la forêt jaloux les seuls faire ça jaloux c'est Jibem Piano papa chéri oh jaloux et pas tes athées succès athées lobiango nzambe na nga likolo soki to ndima penda papa chéri alobi ke Jibem Piano betaka musique ya lokuta papa chéri alobi ke fallait betaka musique ya lokuta mais biso ba wario to pesi papa chéri na BCBG mon devoir 2022 BCBG bobimisa album na bino biso pe album ezo bima de soki bena BCBG alobaki obimisa na album mukolo olinga na lobi na yo de vie onga na pesi pe mondi mobimba ba loba yango pe ba lobi yango batini nga na loba yango 2022 aigle obimisa album des albums international na obiso to linga ya rumba BCBG pe bimisa album poto ni mari ba pete ba succès tout baleki fali so aussi micro to bandi ko tambola boye batangela biso ba mise ba la succès ba robana moni bina ba oyebso bena aigle fali pupa ba oyona robino mundibu ba oyona bila filet ba rotanga héritier ba rotanga ibrato ba rotanga guest maote jamais ba rotanga BCBG pour yana succès te wana yo mtolobi na robino normal jamais ba rotanga orchestre fait nanga orchestre ya nani c'est le auto misa lo mo pola album e pola ba rotanga te natanga lelo ba otanga te album oyo pola veza to ya TV rokosaka batu te congolais yebi déjà mutaleki fali azate Allez, petits acles, mamba. Méchant. Mwana benda na idéologie que mushipa m'a fait que minute parti di. Nek la wele ba tu la parole mon appel fait na ba ou ça
salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zachary Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Bon, Baxilanga, mon papa, est-ce dit Balobi, idéologie, toujours Yanzambala Makorongulu, bien mal Simon Moupanzi, Balobi, c'est lui qui a vu les fils, a vu les pères, les représentants valables, les descendants de l'honorable Zachary Baba. Merci beaucoup de m'abonner, tout haut, vous avez la confiance dans Toumba Toumba TV officielle, beaucoup de Tige qui t'aura partout. Tige Zaro qui t'a partout. Ah, tout ça, bon, on a Bandalungu, on a Bandalungu, toza bango na bandalungu wana bakaya ou balobi des fois toza toujours avec un partenaire idéologique awa nde mabele ya batu ya aigle sika tije kitile mabele ya aigle ngai ba wario tout bola moko banda ko s'abonner di Marlène la congolaise balobi en direct de 001 la muka banda ko s'abonner grâce Junga de Paris maman na Kilali Mbayi nasa ko la bino tout mabe boss de boss Pablo Kini dispatchante le seul unique déclarant oya kanya ngola wana babi le seul unique oyo le loza na bateau commandement na ngola wana. Vous avez posé à 1000 conteneurs, 200 conteneurs, 300 conteneurs. Vous avez posé bas des douaniers. Ça la confiance n'a pas bloqué les dispatchats. Merci. Naïmoro sénateur Yanzambe, tout va changer. Pourquoi pas fonder pipi de lion? Nazaro Lela, mon colonel Patrick Ekiungu. Nazaro Lela, mon colonel Patrick Ekiungu Mabe. À vous autres, mon colonel. Merci beaucoup de battre tout. Les autres retombent bon nani. Toza bon on a la médor, balobi. Venez la médor. Nyoka ya aigle. Des fois, tu as la bouche autorisée à aigle. Vraiment, oh, les autres retomba, tu as mis la mouké awa. Tu as la mouké awa, tu as retombé, tu as retombé le 29 octobre, héroïne n'a pas bien stade de martyr. Aigle de la musique africaine, fallait pour pas handicap la merveille. Na groupe d'accompagnement, na mo bimba ya F victime. Bah, ça la bon le 29 octobre awa. Na stade de martyr, merci na batu tout, toujours besoin de continuer à faire confiance. Dans le sénateur, grand frère propre Willy Mouchen, code mondial. Le seul et l'unique code. Willy Mouchen, deux fois, la main d'or en recota déjà pour tout le monde retomba déjà dit. Balobi, Nazako la fisto coloqué, elle zapatero mabe. Nazako la sous les kaouka parazuzu mabe. Nazako la edi badia takuru madia. Nagobo sénateur, Balobi, sécurité du boss, rapproché. Maître B50 Balondo ya malor. Tout ça bon on a la main d'or. Petit Zach. Ouais. Sur actualité, voilà, succès, France, ma belle. La coquille. Tigaboué. Même si succès, on a vu ça, félicitations. Il y a pas de ça, ça repère, ça roi si. Parce que le aigle, a le nick, le sel. Et c'est un ça. Merci à King Fali et pour pas cap la merveille, Marabio, soit le pipe, le rôle, les petits, les fantastiques, le Mosissimo, numéro 1, le Maïken d'Afrique, les Garaya Zate, le roi et musique. Il y a ça, roi et c'est un roi au fou comme il a raé, au Doraraé. Vraiment. Quand des âmes belles, on s'en a dit la paix, c'est venu honorable Zachary Bababaso. Mbo théâtre. Chikumwa Mbila, l'Enzulu Kable. Le colonel Patrick Kyurmu, son signe Yaroya. Le véritable code mondial. Le futur ministre 00 plus 243 Aza à cause de la paix Azakaka il y a Willy Moucheni na uti pas papa papa habite 4 veya sololi la père parce que ma mère biso miko to na père na biso si net mo la papa na biso awa aleki papa bango Aza papa na bino aleki papa na bango papa na biso aleki papa na bango abimisa aigle papa na bino papa na bino aleki papa na bango nani oui papa biso aleki papa bango papa bango nani Fiolo Mide les jeunes pato les jeunes papa biso aleki papa bango papa bango nani aleki papa bango Jibe nani Jibe Piana oh papa bino aleki papa biso aleki papa bango Jibe Piana papa biso Fiolo Mide aleki papa bango misa aigle numéro 1 musique à Congo ya blague té mais bato ba bité ya numéro 1 za la rater na musique mais bato ba loba numéro 1 za la rater na musique oh toi ça musique ezo katia bibali ya ça musique petit Zach le monima moyo banango liloto banango kala ouais oza journaliste o eda ba ministère trop lobela ba ministère trop c'est là ba marketing trop ya mambongo na yo si mais on peut ça ba olupemba bazo pe en plaire si na minute yo bato ba yeba yana ministère o eleki fali pour pazati oh c'est vrai ça yana ministère o eleki fali pour pas azati les so ba temi batengi so ata ministère moko bo binsa mona Vodacom te wa za puku mona Vodacom petit moi mal la Vodacom boys azara chocolat boy gaz mawet gaz mawet ana 6 na mboko yo ebité petit moi azara mwindu boy ana Vodacom boy ngona ko mi pembe auta ba este mais ebité oh inosbi
po bato mana foda comme ga o ba sa mo succès bango et mutasala bena succès ezara Gis Mauti et bon no sui o sape makambu azana ah monsieur o sape makambu azamu théâtre abeta kabale jeune leader asa ape musala na ye abe asa ape musala mboro ouais abini sara pe bana azana ndeni faut ça former ndeni pour na yebi no sui de parce que na yebi garçon moko na foda comme ara chocolat le rwanga ouais rwanga noir rwanga on na yebi yona kasi on est oui on a des muso o zo lo balanga iba saka pembe azana mise on peut jouer merci beaucoup comprendre tout ça on a la médaille merci la boss de boss balobi Amédée Mokuse ya talo balobi boss Amédée Mokuse ya talo mona poto ya tamo ya 4h42 balobi patron ya Flat Hotel balle de match aux bon avenue Mayul numéro 67 bis na commune ya Bumbu pourquoi pas Maison Africa Social et si vous avez posé aux blocs à construction bloc blocos c'est ça bon croisement sosa na avenue Mayul wana côté ya matete to moni bon pharmacie ki mbangu balobi pembe na boulangerie Noël wana na quartier Baumbu au côté la pharmacie ki mbangu wana tout ça on continue na yo depuis que le solo pour éclair bah monsieur bazu visa il y a 5 ans on est le doc il est parce que depuis maman on est là monsieur pena au caisse qui bazu visa il y a 5 ans plusieurs entrées et comme le niveau en est mais et alors on va faire Youssouf Masokolo alanda retro Youssouf Masokolo patron en Saranate Youssouf Masokolo tous anana Deka Mobutu millionnaire mon frère Deka Mobutu ayebi mamboyo ya on a yebi si yo petit sacle na le moni pena ba leki na bango ba lobi na bango mais nyoka ye mutaba venin na bois qui la bango so ba venin mais ça va la vérité le seul orchestre na Congo le seul orchestre na Congo ba mise ba mo lemba voyage ba mise ba mo lemba mbongo ba mise ba mo lemba c'est au sens le seul orchestre na Congo ba mise ba so mapango ba tango fort na biso comme disons ba 4 parler ba bloquer le côté ko lo bati ba chef à télé ko lo bati ba DJ no ko lo bati OK ba on ba mbasi bu ko lo bati ba Emani Marco ko lo bati a to payer mère na ba on parler na père na ba appeler à mère côté ya papa père à côté et ni ko la saye les seuls orchestres na Congo ils est victime ya fali popa ba wario ba imambonga na oloba to ala mutu musu te to mimisaye abunda na fali biso mamu 5 ans on a to lemba yango ba pesa ra mutu azana na succès. Parce que on peut ça misser oh dans un orchestre sans succès va payer visa 5 ans et alors net va auto peut ça dernièrement la mode va misser va palangani ya blague tu ah voilà fabrication c'est pas mieux il y a un moni que orchestre singara voyage trop et singara leader ça na succès leader a beta na monde fala beta ra na monde ba yebi ke ba kenda kutu tout ça tout 3 mois so 2 mois to beta kango tourner États-Unis Tokei, tu es sous Tokiti, ata yomoro. Mundele mo comprendre été. Mundele comprendre été. A comprendre été papa souhait. A comprendre été aigle. 50 cents. Autant de vidéos là té. Nzambe ma paix on s'en là té. Autant de vidéos té. Fait na tinu lango. Bo tela nga vidéo 50 cents. Borotia yango parce que biso to ba te preuve. Si. Biso to ba te to lo baraté. Biso to ba golo to ba petro ba golo ba petro ba petro ba mam. Ngala ba petro wana nyonso ba leboga de la presse. Petro wa utane mboka mbujima na ye a checho rebele. Amo kitike fali. Ba petro lo ba petro lo ba ba nani. Ba golo wana ni petro nani. Petro mukuse o mukuse golo wana ni petit mot avant na ba kalamu kune belé aye okumisa leader ana succès te album e fouté pour bo so actualité faut critiquer fali pour oh non album dynastie et Isabelle est bien Isabelle na ba plateforme nyo sur ba streaming na ba Spotify o ça dit eza na vente makasi na ba mais na minutes oyo na internet c'est le royauté ka malwa lipa mo mais ate parce que lipa mo me peut bisa album nango na nenga pena ma bete lipa mo mbande lipa ya mwamba eza pe na kata marché parce que les seules missions sont TKO bena mundela YouTube atala non fali non merci fali ouais mais mundela YouTube appelle fali merci pourquoi parce que lelo fali apesi batu misala na YouTube de mutu moko bo monde ke azam ate choko bela la muki na tongo aye na YouTube afingaka fali azuma mo musala ya mundela YouTube a comprendre que abi fali pour paninga zana Aza félicité. Mais là, c'est quoi tout le monde a wingé, réconciliation wingé, papa chéri, na deuxième, en fait, Toto Yano na deuxième sortie médiatique na pas ya confrère Moro no Lintambo,
oyo akumisi Gims abi grand prêtre Gims ali ba bi internet lelo tant ozolo be ba YouTube ou internet lelo et ça que ba Gims ne ba sa mama solo ne ba internet ba daju ba sa mama solo ça dit akumisi ba grand prêtre papa chéri JB Piana venanga trésor Lumbi na peso mbote les patrons silencieux trésor Lumbi so yo mo ozo mikumisa ki yote so ki bena yo moku o mikumisi ki yote o komi ko envier ko kumisa bato okuba respectera ne aigle parce que n'est normal yo yebi yango ke BCBG kufa jiba na succès na lobby papa chéri na ba œuvre JB Piana ba œuvre ti lelo ba œuvre so teli ba œuvre papa chéri na ba nzembo bat ba yebi ya lelo so to bengi bat ba telemia ba yimba ba ozara na 5 nzembo ni nani 5 nzembo banda carrière musicale na ye ya album na ye ya makam na ye aka na ba 5 nzembo o bat ba yoka wana o ba titre na bat ba yebi wana mutu mais ce que to na droit chemin so to na droit chemin so to na droit chemin to mona album eza mobimba to na accident de belle mélodie o mona bena ke banzembo bana liboso ti kuna so to est na power ya bat voyema mundelo yema le roi Manitou bébé la nga ye chérie la nga ye beba motema ye bisanga sko na lelo yona lo bano muyi biso to comprendre net ba wario ba fanatique o balingaka bonne musique ya Congo ba yebi déjà que ba comprendre que to no mona vena biso ko film dagi jaloux je vais faire vena biso ko cha jaloux te o vena biso le roi de la forêt jaloux je connais le roi de la forêt jaloux te les seuls faire ça jaloux c'est JB Piana papa chéri jaloux pas tes até succès até JB a danger Asa patron ana makambutu ça dit bané danger bané baba ça bisika danger papa chéri asa patron asa na bana kolisi bango tout ça normal mais na to beta makambo musique qui BCBG là parce que y a les seuls orchestres na Congo au batika la robeta vendredi samedi dimanche na ville merci bien ba to asali ba kermesse pour BCBG beta parce que fallait pour la minute au to beta lobby festival les alagi wana ba ko tsaba image mindele bazo yemba mindele mi ona nous arrêtons mindela ne boyema so mama boye to remercier afalite mais mutu mo bafani na ye afani na ye tene choke bele journaliste mo boye mona mo ba uta mbujima ikuna kota mabanga penda ye na ye boboga de la presse o te choke bele leader okumisa ana na succès album e fouté o ye no ka boye no fali poupa ko mo take fali o su petso na sala na rotanga ko ma chaîne na bangote journaliste mo ya moi si boye combien d'années journaliste moi si à ça en antenne A je pense Virginie total bien normal total normal parmi les journalistes ou bien les chroniqueuses ba rotanga Virginie il y a l'équipe ba mamile là tiens ba Karine Mokonza l'équipe ba ngota ba la baron a ucho bota pese mbote ba ser na ngai ba ser na ngai ba riate kajinga Hélène Kalema ozu baba motemba via ya mokonza biso Edi Badiata Nana Boduga international maire au senti au l'émission journaliste moye wana succès te wana bien te wana kitoko te parmi basi so batandi ba reçoit te parce que so pour liba soyo olinga otaka kombo ya aigle fali po batba linga ba ya reçoit pas mibali te fala za masa na ete lobela makambo oyo lobela ba mission oyo yambaka ona ba mission na o bazaka na succès te lobela mam na bango ko yate polo bagé to rememba ba micro na ba caméra pour fala prouver fala le long prouver ba tout te parce que fallait prouver pour venir le long obi fait la petit clé bozo bossa na ke to beti na ba stade de martyrs ya minene ya ba Afrique plein Gabon, Guinée, Sénégal, Mali, Angola. Na est-ce ba stade ya kuna ba congolais te. Mais bango bete. Congolais te. Bango bité faux stade de martyrs poton di maba confirmer. C'est bon abio. So ki to beti. Ba stade wana tous les ans normal. So ki to beti. So ki to beti maramu ya stade de martyrs. Mutabanango c'est Kofi Olomide les gens de musique à Congo. Oya buka. Mutaye na ngo c'est le roi de la forêt. Deux personnes va tondi ça ba buka. Mais JB Piana pe atondi ça. Atondi ça martyr bling bling. Likolo tina ce tour de contrôle tina pelouse. Stade d'Aro Félé. Mais pas pardon, il m'a dit pas mater au Félé. Stade d'Aro Félé, Zagi Anan, c'est JB Piana papa chéri.
na biso to yende wana le 29 bokomona lumière bokomona so bokomona yembeli parce que mikolo nzambe mo atala bino fali mikolo babengi mwana na pate aigle parce que yende azo contrôler Congo soki déjà Gims bayambi pena na chaîne internationale parce que balobi que Gims na Daju baleki fali soki Gims bayambi na chaîne internationale abi non ba congolais abi biso ba congolais tous à la fier parce que lingala musique na biso parce que Gims aime pas français ouais. Mais tout ce qu'on est lingala tous à fier pas fali pour pas aigle so to moni 50 100 azaki na elo mo auto de semaine au auto sala elo mo wana ate mena bu aigle mama lobaki na anglais bino mo comprendre o alobaki wana lobeli pona fali o ya lobaki après la plus temps assis atie boy aigle 50 100 yosko lelo okobo ya fali est-ce que bino bokozo mena innocent soki innocent wana soki innocent na bo comparer soki na aigle bokozo neti lokola bozokola na binito bozo papa chéri bo comparer JB pia na papa chéri ça fait na biso respect pona ye mais ye moko miyebi kasi là on est parti aussi la neni mutabeta kana aussi la neni mais kobeta tant toloba kobeta ça veut dire que voyager dans orchestre parce que lelo le seul orchestre lelo netoza boiza ya fali Latine Watezali Bonge musique maison mère alors félicitations héritier watana album kitoko azo voyager à Kipoto tout ça félicitations na Gogan yango na biso boye ba fait na biso ba le roi de la forêt bazo voyager ba Afrique orchestre mon kobeta ba fait na biso ba Koffi Olomide ba kenda ba libanda mais BCBG na tiko lo raté ba beta na Guinée obe na Bangui te ba kenda Guinée dernièrement ba ote kobeta biso kokene kobeta na mboka mokote fallait que obeta parce que ça la tournoi ba mboka tout abeta na mboka tout dès que même sur les scandales pe ba billet a fali les a raté $50 $100 te vesak na ndeng na yagia na ko répondre ba et na bato ba ya ko le kala internet ko kumisa ba leader o ba na succès te faire go la bimisa ki nzemo mo comment on jugement abisa jugement abisa jugement et kanga ki bebetaki mais la minute ana succès te yo ngo pesa na succès pour bango ba yebi que na minute fallait qui faire na succès mais quand même album Dynastie ils se comporter pas mal là na internet pe mikolo album ya lipa mwamba pe ezo beta pour eloko ngana yebi na internet ya album lipa mwamba neti ni ça veut dire que ba comprendre que album lipa mwamba ndenge nazo yoka moi déjà bana ba misa album lipa mwamba moi nzemo moko na ora gya ba côté ya na téléphone ya fanatique na bango mais là siko lelo faire ego là déjà plus ou moins un mois ba 40 quelques jours déjà ba 40 jours déjà oh déjà zaka na kata boloko batu ba satanda ki ba zela ki tamzu fali a posté lo mobo ya koko encourager frère na ye artiste monsieur congolais parce que ba yebani ba betaper latino ba betaper podium moko maintenant ce que ya rozela ta batu ba zela ki no ba yo kata ba nini akomata mo eloko mo nini ndenge zalaka mais fali pour partir la ko sala ngoto ba monier ingrat ba plutôt ingrat te ba monier Lolendo ça dit comme si yem toza ceux qui derrière makambu il y a arrestation à faire selon bino ba le roi biso ba wario boye tolinga musique et que liboso tolinga mission na biso to pona na vie parce que ya le rôle bana Israël ba nyoka maki ba na souffrance ya okemba pena mais nzamba tindaki mutu moko ezaki Moïse ne mutai olongola bango na pasi ya pe bango bisengo le rôle Congo na biso ya Kinshasa avant na koma na question wana na expliquer batulu le rôle Congo ya biso boye musique kufaki na ngo ya blague te ezo beta te nzamba tala bino Moïse ya aigle ya ayo olongola biso na pasi oyo après biso ko mikolo esengo na ba plaisir na ba sentiment na niveau au fallait akomi nango faire gola aza misa Congo et fallait pour pas un problème moko na ba mise tout ya Congo ouais soki ndeyo meki kaka et ba serpent oya la main d'or nga serpent na oya ça veut dire que ingona ça biso trolinga passe à vérité biso trolinga likambo comme la vérité les gens makambu oyo vie privée na ye andero mamona ko kanisa te ke mutu asaleli yo vidéo
c'est galinga yo ne ko faire ça les vidéos c'est galinga yo fait na biso na lobi bo fait na biso Rambo les jeunes na musique à Congo na PC mbote na lobi ka ko kasate mutasa le lio na en général ko kasate mutasa le vidéo pour na peut-être on a passé galinga yo non mais mutu so ko va nika kimia même so komika message c'est kaza na mutema na ye aibiki na Congo to na mission mususu feri azawana mais na minute actuellement neto ki mambo mutaleki feri mutaleki fali pour pasate même bango moko bato faire rigola bayebi basa BCBG bayebi ki na minute o mutaleki fali azate na succès na impact na mam o fala zo salelo et ça blague te ko kila ko kuta na ba famille ba Kardashian ba Neymar griffe ya makasi balobi fala welisaka babenga bango ete sali alukika Vesak la peso lo ngana yebana ba ya wuli mushenite ngana yebana na ba vena nga banani ba vena nga ba Paul Mutu DG Paul Mutu te ngana yebana na ba na lobi ngamba mola ta e ba yemba ga yola za vena nga azana muwa mute mutasala muteza nzambe patron ba transporteur lobi mutasala muteza nzambe ya zali patron azali message au veo na banane kala on a première palais vers tonga ba yembete ba boakete ana mbongo na ya oluka ne ba yembai oluka ba mise ba yepa pe ba mbongo ba yembai parce que ya za patron vient na ya kati ngane yo amamu wana ozo comprendre na yebana na bango pour na relation na ke boisi mo ba bika uliye wana na courage na nga na yo so ave kingani petit na nga na mbona ko pe wala ba succès na yo o dimna ba tu pe nga bien fait na dimna ka bango pe na expliquer bango bien lelo pour fala comme lelo ya lelo akoma o aza lelo o moni ne tozala bo soki ozo envie o convier te mais so ozo raisonner te que lobo o so ma range yeba ye vina yo o bongate mutu ye moko atanda lo sala o so ate mais yo raisonner maka o yo ko sala na pe ba parler na robola na pe ba ka na ko aider batu mais so raisonner ngote nzambe mo ape yate fali pour pas raisonner nenga bani carrière na ye premier album aloba yango a robeta musique internationale na monde mais le seul musicien lelo na moni babike lelo na moni babike batabulai papa wemba bayima na ba français basala ba featuring basala ma mutu bien sûr ça bongo ba ve bayemba ki basala ki ba featuring on comprend mais bazoki on a sensité mutayo pesa mo forme ya featuring mutayo pesa mo sentiment mais bato baloba que non tant fala bandi ko kanga ba photo na ba star et tout ko luka ko ba collaboration na ba artiste mususu ya libanda bato bamona ki azali refaire à distrait ya wala babenga biso babenga fali refaire babenga fali complexé babenga fali nyoso babenga fali lelo mais lelo siko yo e bien monter petit zacle on est na habité image so ba rozong sango yo e bien monter faire ego la premier album na ye na Paris journaliste ba termina journaliste tout nié alobi ya koki ko collaborer te na ba artiste libanda ya robeta musique na ya odemba ça veut dire que ba album oyo ya niveau international ya osalaka ngote ya musique neza ya odemba mais lelo mutabani kasali album ayemiling ayemaka français na français to mona papa wemba sala ngote ba fait na biso na nyonso batiko sala ngote ki album mobimba pele album avec album mobimba eza urbain mutasali yango les premières musiques congolais c'est Fally Ipupa les premières musiques mais ba musique baza ba yemba na mona ba musique ba yemba mais ko sala album ke te nani ngala ko masko niveau ngana ba ne ko raisonner album pene pa ya tokos ekangi mokini tokos de ye scandale to ye wana na suite tokos gold et so sala makam nango faire rigola ye wana album neni dynastie alani nani to ga ninga normal faire rigola album na ye oten kombo elandi nani bango nyoso balanda ka Fally parce que maloba na bango mo balomoni yango monaka Fally Ipupa aza tellement na mayele belé banda be mission Fally banda na quartier la teti akoma o aza lelo omona maloba o aloba ngo tilo aloba ngo mais yana artiste mission mususu mama loba na bango baloba ona babosala ya lelo bango misane mususu mais bobosani ki boba ki bosala album wana te mais lelo bon bango mi osala album ya ba on sentine plus de 15 mois 20 mois na album ka moko abimisango abe international c'est du zouk
c'est 10 août. C'est 10 août. Les rumba trap. Rumba trap. Aux hommes, balandi kaka Fally Ipupa. Pourquoi bokoki kopé sa Fally Ipupa ta moi valeur te? Ceux qui na ngola bandimate ke Fally za congolais. Ba benga Fally américain. Ba sénégalais, Nigeria, Bangui, Cameroun, Côte d'Ivoire. Bandima kate ba Burkina Faso. Bandima kate Fally za congolais. Mais biso mon bois respect on est repé sa Fally. Exact. Tout le monde envoie l'internet film au bout. Ana ba tempo belé. Tempo belé no ma bé. Ozwa osali analyse na yo obano fingara Fally. Mais bino wana ba, siko ba misela binomo ko wana po botanga bako. Mungangu de sanga bien. Na zana leader mobe album ne bimi na ne betate. Na ya ndeko tama kelele pour l'album wana ne. Mais binomo ya wana pour ko critiquer ka Fally, pour ko boya ka Fally. Mais ya bino Nathalie Nernement nani. Émission yamaki Jérémy Oka. Jérémy Oka. Na comprendre que ba Jérémy Oka ba omoni mama so za na zemi. Mama omoni mama so za na zemi. Bano basala ka bobulu trop na babumu tout ça. Ko tout omoni so mère na zemi na libusko mwana obeta même tout trop. Parce que mutu wala robeta tant Jérémy wa babotaki aida na poma mutu. Ah, poma mutu nde. Aida poma mutu ba robeta etonga oyo babeta watamitu. Ye babeta be na tonga ya batamitu tanga la bébé. Yango moni ke baka musolo baka abiye barate parce que yo zo comparer o lo bake Fally pour prouver nini Fally pour toni sarate Fally pour mettre un concert au Fely non o bien ngote to beta un concert moro awa na Afrique na pays mo Afrique bat ba côté té mais to l'existe on a TV bat ba côté sens que les jours ngo ba mboka ngo basaki na makambo moko yaki très important mais les jours ngo yaki concert fait betama mais ba mise basalaki ba mise baso ba billet basalaki. Mais fallait qu'il a sepelisa na bango mais balakisa on la TV yo mona ke to obeto wanganaki to wanganaki ngote o kusaki piaka siko oyo ya Jérémy Oka lobi ya deux concerts fallait beta aux États-Unis oyo fallait sala piaka abaki otona émission na telle émission mobimba na biso na tikalo mona ngote et image yango to mona ngo yo zo comparer Fabregas na ya lo comparer Aigle na Niaou Fabregas aza Niaou si vous comparez na Aigle yo bité que Aigle a kanga e pa kenayi parce que Fabregas aza lelo musicien auto félicité à sali album na ye tous les nzembo betaka a même pas misé poto mais a combien la dimension ya Fally mais ça la tournée ça yango na combien nous té parce que bi abeti fait concert na fait concert on a dit que Fabregas aza na ranking na Ibrator aza ranking na Bila Filé aza ranking na Robino Mundibu ba fait concert on ya beti a plein wana on ya tanga ki Jérémy Oka pourquoi pas ba la ki sango ata ba la seki ngota et ça bango bakenda ko beta ba benga ngo showcase Fabregas c'est ça la potolo ça va showcase naï et ça concerté banana mike bazana ba parler na bango ba misu ba kima ba misu ba tikali asala ba showcase naï deux personnes ba koti trois personnes asali showcase naï Fabregas asali showcase naï et si les seuls musiciens au Congo akeli bana mboka na orchestre mobimba bazobeta instrument pe ba oyema na lingala pe na français c'est Fally Ipupa. Merci beaucoup. Toi que pratiquement na suka ya traité na biso na yemoko la médor balobi Aigle. Merci beaucoup na Eva Tumbaka Lombo. Bon séjour na mokulu pawani. Excusez vraiment petit saclé. Kolobage Robino Mundi ba ko so ma racheter. Omoni que Jérémy Oka yo komia poma mutu. Fe mutu pe na moni na ki pomona tongo ba beta ki yo wana fe ba banela ngo. Robino a signé contrat il y a $15,000. 10 000 pour abattre la kermesse, ça aura caché 10 000 balles. Soit abattre 15 doules, il y a 10 000, encore à combien? Range Rover, et ça a combien? Bah, monsieur, bah, Kabela, bah, range, bah, monsieur, bah, deux fois, bah, range, bah, tambola, bah, botola, bah, non, mais c'est nani? Et belé, et belé, autant, il y a un peu ça, bah, succès, souté. La boy, il y a un peu ça, bah, succès. Et belé, attends, bah, range, bah, monter. On s'en parle. Mais, Robinho, à ça, on range. Robinho a mon avant dans ma campagne avant à venir morona ya wulimus bon ma campagne wala pas ici oh e ben ma campagne est différent toi ma campagne pas c'est que ba millionnaire ba vendre na ba star international vendre il y a vendre wana Robinho Mundibu a futa ba musicien on tamusa ba musicien on sa mamna musicien Bina Filé oyo ko finga Bina Filé o asana musaka
teinture elongo ko mosaka est-ce mosaka ngo yozo comprendre ngo te mosaka yo lobelaki ezani teinture mutache teinture style na ye lelo bina fine to za la fier na ye lelo bina fine au comparer ye mo yebi ke bina fine ku ndeza la succès za nango eleki mutakumi eleki mise ya ku misa faire gola ah tu vas le baboy mais la zone sont normal ye mo ko ye non les padres aza fait na biso pe mo mais actuellement na minute oh bina fini aleki orchestre wana succès Robino Mundimu ils ont un succès l'équipe orchestre wana oh ya zolo bila wana mais bina filo zolo ba wana so matani nze mone oh ba mère ba yema migolo soki balinga yo te to mona musa ata yo mo ndima mutute album bina filo so beta ba yema ngo pe abeta so beta na ba kermesse on ça ba plein ba doit déclarer te ba oteka neti boyo robeta les 5 yo ana Paris comme lelo les 5 aza wana na kermesse asima commune Ming pas ya Gilinda ya la princesse grand prêtre même moi salibala ya tonso kutene mom ke $500 Gilinda ya stand numéro 23 na 24 place wana obeta wana yosko tokene nulo mona to ndima pe quand même batu ba wario ba big héritage obeta bis album ne bande banti su zo beta na succès to ndima ngote mais ce qu'on va te faire ba comprendre que bon ça le succès n'était voilà succès bah succès comment bah beta musala bazana succès te bata fait ba yebi ba golo ba yebi na minute to na succès te pour to profiter to finga rafali to kitika rafali to boya rafali pour to zo succès fali pesa aigle europe sa mino succès te pour ya zo likolo bo moni nini bo so le no ndenge ni otali obi ba blob so ro bimisa otali mise wa sila ne kala c'est un petit sacré parce que na maison même on musique na ba animateur ga moko c'est Bill Clinton ou il n'a pas pété le millionnaire vient à biso qui n'a non photo Bill a longwe parce que combien d'animateurs et Belly au coquille maram to va la poto c'est le sram mais wabi c'est le mambo lo bayana ouais solo et mambo lo bani ya remonter à bilama la poto tika ba bloro vient na gi basket coup de ratarate abisa nga petit na moni fait na bino nga kufa ya ona oskanisa no ba valisa ba bilama la pesa ateka ta futata mbona mbongo batanda c'est le na poto kemba et ala l'artiste ya solo ala l'artiste c'est le scram papa ma passe ala l'artiste ala c'est Bill Clinton patron ala l'artiste yé to comprendre les anini on moni trop de mali la poto trop de drogue trop de mamutu vertige parce que Bill Clinton patron oh lelo fallait loba ceux qui va repasser mutu couronne va pesa Bill. Oui, pourquoi? Ya la la. Tu auti o la la wa tanga la muka beti. Edenda ka saba simbango edenda ka saba dangwe. Parce que yo binomo musala mino kofanda bosala ba polémique ka kofinga. Mutongo bozo finga nzamba o matisa eka likolo. Mutongo bo critiquer nzamba o matisa eka likolo. Parce que lelo penda nenga mabete. Jamais rozo orchestre ya BCBG, on tongona ya fali o comparer ngo. BCBG ni album yango na pesi bango défi yango na lobi yango nzambe na ngali kolo soki to ndima penda papa Chera lobi ke jibe mpia na beta musique ya lukuta papa Chera lobi ke fallait beta musique ya lukuta mais biso ba waro to pesi papa Cheri na BCBG mo devoir 2022 BCBG bo bimisa album na bino biso pe album ezo bima les soki bena BCBG alobaki obimisa na pesi bango ba pete na lobi na yo devi yo nga na pesi pe mondi mobimba ba loba yango pe ba lobi on batini nga na loba yango 2022 aigle obimisa album deux albums international na obiso to ninga ya rumba BCBG pe bimisa album poto ni mari ba pete ba succès tout ba leki fali ya nenga blague c'est parce que lelo ve tout mona mais balobi siko ba festival tout fallait que ya nango ba concert ba plein air ba festival on yemoko à s'inscrire ceux qui passent demande ceux neni on ba bengiye abeta na festival on eza mais ceux qui yemoko fallait sengaki na bien batu wana ba bengisi fali wana festival o salami wana ba millionnaire na ba star américain na ba star na pays wana
na président de la république ayebi ke eyana mise moko oyo akobeta na festival oyo comme ne Fally Ipupa du Cap la Merveille marabilloso et pub de wolo aigle. Pourquoi pas babengisaki PM sou Innocent pour anité babengisaki PM sou Ferré pour anité babengisaki papa chéri pa kenango bakobengisa bango te parce que part des athées libana moko bana succès te bon on défend le succès na bino awa c'est bien sûr mais libana bayebi bino te bayebi bino te ah to ba libanda ba papa chéri ba jibe pena bayeba nte libanda ba Innocent bayeba nte libanda Innocent ba uteko uta Nigeria okenda Nigeria ayebani te na minute oyo même ata to suiva micro to bandi ko tambola on a minute vers un petit sac net au aboy so aussi micro to bandi ko tambola boye batanga na biso ba mise ba la succès ba ko bana moni bina ba yeb so mena aigle Fally Ipupa ba ko yona Robilo Mundibu ba ko yona Bila Filet ba ko tanga héritier ba ko tanga Ibrato ba ko tanga Gesi Marote jamais ba ko tanga BCBC pour yana succès te wana yo mtolobi na obi non normal jamais ba kotanga orchestre fait nanga orchestre ya nani c'est le auto misalo lo mo pola mo me pola la kotanga te na tanga lelo ba kotanga te album mo pola veza to ya TV rokosa ka batu te kongola yebi déjà mutaleki Fally azate wana selon bino ba warrior selon biso ba warrior te monde yebi Congo yebi ke mutaleki Fally azate Fally azana succès Fally azana actualité Fally lelo aza tozala tokumisa ye sikopona ba festival oyo toyeti lekaleka wana kasi babekisa ete soki ezalaki ebiso mo toluka ye bango mpe feye bake koluka batia mpe bakombo na bango babengisa bango so bokeli otia kombo te pourkui okopani botyango te siko biso nde toza bo toyebi ke Fally akende na bafestival wana parce que bazobengisa ye mpo aza na succès bazobengisa mpo aza na makambo bazobengisa mpo monde ezoyoka Fally Fally kosala makambo oyo Maiken asala koleka Maiken bokanga dati ya lelo naza envie nzambe nanga batelanga nzambe mutombo aporte mutombo abatelanga ve na Yves Batista yebi succès Fally ati 2056 bapapa chéri basupporte basebe basupporte tous les ministères congolais supporte pena supporte pena merci beaucoup merci la médaille merci na Eva Tumbaka Lombo balobi mukulumpa wani match Eva Tumbaka Lombo bon séjour awa na ville province ya Kinshasa na ebike ozakuna na merci excusez yo bango te nenge wenge sangana kibongo wenge génération yo ya 4x4 basala te parce que lelo mutatondi sa stade de Martine babeta ke za wera le roi de la forêt soki le roi de la forêt akenda ite banga basala piaka na bengisi bino tolobi na bino boya le 29 oyo na stade de Martine wana parce que mutatondi sa yango c'est Koffi Olomide mutatondi sa c'est le roi de la forêt mais boya siko bomona ya tondi sa yango ya ofele porte bafungola boya bo comprendre parce que manga tangu mfela biso zacle zakari babaso asala bati misusu baondima ete yesu ku bandimaka ete mutu akitaka oyo po aya kolongola abikisa biso me bandimaka ete maintenant sikoyo tosola mpe affaire ya Beat Award babi Fally trop impressionniste Fally aza impressionniste et tout consort yake Beat Award wana kendaka mazwaka nango te mais toyebi te est-ce que eloko wana ebanda na 2021 Beat Award ebanda na 2021 après c'est 2001 ebanda na 2001 toyeba ngo te toyoka lisolo nango te parce que basérie wana JB Mpiana azalaki na succès wera succès bango nyonso succès mais tomonaka kombo ya mutu moko te na kati ya Beat Award wana banda 2001 artiste congolais moko te après le seul artiste musicien oyo baponaka ye bazwaka ye ezalaki Fally Ipupa oyebi pourquoi bapesaka yango biso te biso toyemaka français pourquoi bapesaka yango anglophone parce que bato basalisa tout l'américain oyo bana 4 États-Unis wana bazali na maison production na bango moko baza na balabel na bango moko oyo kiakotala artiste mo abimi na pays mo Afrique wana nazwa ye natie na label nanga ye atie makambo na ye asali makambo na ye trophée ntango ye bazuki bapesika ye parce que fi wana oyo bapesa ye trophée ayebani te bazalaki nominé ayebani te fi wana ayebani te bato bayebekaki no Fally mutu akozwa
batutu baye fali mto ba mufi wana zwi so Mais- abi azongi maboko pamba nalobi na yo bayembela azonga maboko pamba nalobi na yo yango ezaka mpona baanglophone bango bayebi nde baelo bakreaka bango bayebi yango topesi bato bacomprendre ndenge loko yango tema fali aza na kati ya maison de production moko te intérêt na bango na label moko te sikoyo yango omonaka baza na intérêt te tozwa mutu moko boye topesa ye ala label na biso topesa ye ekosala ouais c'est ça bango balia mais fali siko akoninga kosala mambo wana te ve nanga sakle bato bacomprendre eloko moko toyaka te vi mpona kokosa bato te mpona koexplike bato toye kofinga te mais toye koloba makambo oyo bato bacomprendre ke na lelo nga te otomona te nayoka ngai naza warrior ya sodo naza soda nayoka banzembo hérité ezobeta na boîte nayoka robin azobeta na boîte nayoka bina fila azobeta na boîte nayoka ibrator azobeta na boîte ges maoyo tokuna na biso bao mikolo na biso bamominde baolele mabe ges faya tokoze ozo comprendre nayoka bazobeta mais bamission namoa ve nanga tsoni le roi de la forêt générique auto bimisa single là na biso ezobeta protéger base Kofi Olomide Bada tata mobimba ya ozo comprendre mais est-ce que côté ya ba voisin côté ya papa jaloux papa jaloux je peux pela rosa jaloux ya fali est-ce que je peux pela rosa jaloux ya fali mais tant déjà mutolobi ke fali pour avec ta musique à lukuta mais yozo bossa na ke yo peut peut-être musique à lukuta pour stade de Marty merci beaucoup pour le principal Nasuga il y a traité na la main d'or babi véritable warrior babi la bouche autorisée il y a aigle merci beaucoup na batutu toujours ko soutenir merci na Dani Den de le Real de Madrid babi Dani Den de le Real de Madrid après maire José Ngoubi tala mwasa na taille ana lar ana ba terrasse ndenge na pesi mbote bongo na le véritable code mondial ya uli musheni mokonzi Sule Kauka par Zouzou Koko Dilasso opérationnel mais sikoyo 50 balondo bino ba warrior ba stratégie nini oboza luka bo mettre en place pour na réussite totale ya concert ya fali pour le 29 octobre na stade de Martyrs na biso le 29 eza liwa parce que njile zo benganga na biso na plus de 20 ata ba 25 réunions o ba bengisinga na ba warrior ya ba commune Delvo ba Masina ba Kingabwa ba Matete Bandal Yolo Matonge Kasavu na biso so ke réunion na plein o mo ba warrior ba ata ba 2000 3000 réunion mo ba 1500 balobi ba un artiste au bapona aigle fali popa sans compter ba uta balibanda sans compter ya on a 5 ans la boss a beda chou bon ça déjà otana parce que otane ko bukana yamba batu et vena ngai boss rodi na kata yolo bon ça ka ba flat hotel parce que batu nyonso ba na ba flat na bango bon ça déjà pour bon yamba ba délégation ba Bénin Gabon, Sénégal, tu vas en Afrique, tous les pays d'Afrique. Merci d'avoir fait la Roga international. Roga missile. Coco. Abi, tous à la fière. Nous avons dominé tous les missiles africains. On a Roga missile. Comprends? Papa Oué Maloba. Bande ko beta biso awa. Biso tozalaika awa. Mais nana ke ko abunda ye abifala abunda na bato ebele pas gagner bango lelo to la fière na papa wema to ko ba image paix à son âme to ko ba image o rabena ke o salina no na motema o salina no nesika ebeti sakango to perda baoba vraiment. Merci n'a pas fait maman Amazon mbote orchestre papa wemba courage ndambaza nzambe mo ebiti na nini oyo apesa biso pema pe azwaka yango sikoyo c'est ça soki esalike ndenge ba contremolema bazaza bani yokulwa ko déstabiliser pour que concert wana ezala l'échec et que lelo fali poupa a ça l'échec na stade de Martyrs vous les warriors quelle est votre réaction l'échec rozalate kanganda te yazali Jésus parce que papa tinaki mwana aya kobikisa biso ya lwa fali nzambe mutatini aya kobikisa Afrique na monde l'échec rozalate mais na yebi ya na ba ve mususu oye ba ve o ba na succès te ba musicien o ba ça les parti te o ba na actualité te
baotinaka bajournaliste bafingaka biso baotinaka baministre na bango basala clique na bango baolinga basala eloko mo banda kobenga parce que moni nini obela oni na biso moni bien omoni boya kota te ke fali Ipupa alinga profiter na succès ya Wenge non fali Ipupa alobaka déjà tant to uti ko beta accord arena tant to ye ke to ko beta stade de Martin et yo retomber coronavirus tout ça to beta ki ngoti après quoi annoncer ngona na 2021 que non le 29 octobre 2022 à beta stade de Martin après c'est Wenge to ba Wenge ba vena biso mais Wenge wana c'est le roi de la forêt. C'est le roi de la forêt. Mais président Wenge c'est le roi de la forêt mutatoni sa stade wana mutaningisa soki we raté mutanga ya zati. Mais c'est ça. Na pesi ba tutu balinganga mbote. Vraiment. Et bolingi na bo ramino mabanga. Bolingi bo so ba programme neto sala pona ba t-shirt, ndenge ba réunion ba tutu ba sala réunion bo sala wana. Obengi ka fait na petit zaclé. En paix ça mino numéro nanga. Bo so na nanga na WhatsApp. Mais so ko fingi na ko finga o. Soko finga mabenga pe na finga mabe na pesi mbote na vena nga ken piana na pesi mbote et mitira champagne na pesi mbote et bongo babosa bongo TV na nga masana nga Alain Swag na pesi mbote Lauriane la belle tu me manques beaucoup en direct des États-Unis et na pesi Lauriane mbote en direct des États-Unis wana na pesi mbote na bosa nte opesa lokola nzoko mon colonel Patrick Kiumu papa kanga bango tika biso odile manzaka mwasi nzambe nzakama Élysée bokota kota ndenge zalaka mon colonel Kiki ça t'a provoque Jésus na pese mbota trop et boss abedashu je te salue boss abedashu na rotana na pese mbote et batutu balinga ngai na linga bino mingi na lela bino fort ya fort osana motema nga za toujours ngala mikolo na za serpent et on meki na e pas na beto venez. Venez. C'est ça. Merci Nayo. Merci beaucoup. Merci na batutu. Vous avez éparpillé à travers le monde. Vous avez toujours ça la confiance na Tumba TV officiel. Il y en a nos s'abonner directement na Tumba TV officiel pour nous recevoir l'information à temps réel. Nga na journaliste, je suis au milieu du village. Na muta mutute, je fais mon boulot comme il se doit. Na lobelara mututu. Et voilà, merci beaucoup na batutu pour soutenir. Merci qu'on fait de plus. Na Jean-Marc Kabengele Biayi. Balobi Jean-Marc Kabengele Biayi. En direct de London, merci beaucoup. Na Sylvain Chamboui Wetu, Yoyebi contrôler tout. Souda Fala, merci beaucoup. Na Tony Biayi, Motema Batu, ya maman Jocelyne Biayi, papa na Williamine. Merci beaucoup. Na Batu, tout vous a toujours soutenu. Merci. Encore une fois de plus. Na boss de boss, Yannick Ni à Rombox. Balobi Yannick Ni à l'homme qui détient les drapeaux. Na Gata Souda Fala, pourquoi pas Trezege Mousala. Na Robos, na tête Trezege Mousala, Ngaye. Des fois, Naza Rolela Bongo. Cacho Mongo, Mabe. Balobi Cacho Mongo. Le directeur et un cabinet, il y a boss de boss, Yannick Nia, pourquoi pas, mon ami partout, Tine Mouya partout, contrôler, na Souda Fouana, nous avons contrôlé, toujours, une idéologie, merci beaucoup, na tout, merci, na Eva Tumbaka Lombo, pour ce jour, na Kin, merci beaucoup, na Dani Denelere de Madrid, merci, na tout, pour nous soutenir, de pour ou de loin, au Bozawana, au fou, au moulin, pour nous soutenir, merci encore une fois de plus, na frère Alain Wankanke, frère Alain Wankanke, chantre de Dieu, oh, vraiment, ça, rebondit, album que édifié par Nanza Mignon surtout comme on a Elubu Yankolo déjà chanson promotionnelle touche penalty va celle featuring na serre là bongo et ça bongo na Remangol TV Canada beaucoup tawana besoin audio clip nango très bientôt réservé bongo na Alain Wakanke officiel vraiment merci na batutu merci na ndenge tout bino boto soutenir derrière la caméra c'était Lionel Chamala Lionel yepera mutasimbi réalisation portez-vous bien c'est parti. Petit Zacle Mamba